spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout Inkamba officiel, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Inkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct sera officiel. Dès maintenant, les informations de l'église et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Inkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Inkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Africains, fidèles internautes, abonnés de la Presque Inkamba officielle, bonjour et bienvenue en Banguisme. Nous sommes le 6 avril 2026. Le 105 ans de l'église kimbanguiste est commémoré nationalement aujourd'hui en Kamba Nouvelle-Jérusalem, où une date historique qui a été marquée Jérusalem, par le combat de Papa Simon Kimbangu, ainsi que le veille de partout et d'ailleurs, ainsi que la présence du garant de la nation. Fouler le sol kimbanguisme dans les minutes qui suivent pour commémorer cette journée depuis sa décrétation dans l'ordonnance 023/0. Bonjour, nous célébrons cette date. Bonjour, nous célébrons cette date aujourd'hui qui est payée et fériée sur toute l'étendue de la République du Congo. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon confrère dans le bain de cette ambiance qui stupule, n'est-ce pas, qui puise mais qui Tondo. C'est le premier miracle de Papa Simon Kimbangu en cette date très historique. Et aux fidèles internautes qui nous suivent en ce moment au travers ce live de Presque Inkamba officiel. Bonjour Maman Fallon, très content, très heureux de t'avoir à mes côtés en ce jour du 6 avril 2026. C'était un honneur. C'est Papa Simon Kimbangu étant Dieu que nous soyons là et vivre ces grands événements. Comme vous venez de le dire, Papa Simon Kimbangu l'avait fait en 1921. Et c'est ce acte vaut que ce soit les 6 étendue de la République démocratique du Congo. C'est une question que nombreux de nos internautes se posent. Or, on n'en est pas là. Oui, bien sûr, Papa Simon Kimbangu avait guéri Maman Kiantondo, mais cet acte a une signification. Encore là, mais nous parlons de ces grands événements aujourd'hui. Le chef de l'État, qui est le premier citoyen République démocratique du Congo, qui a pris le courage de décréter cette date, que ce soit une date nationale. Une décision, en signant une ordonnance, une décision courageuse. Il s'est engagé pour honorer un grand homme. C'est grand homme Kimbangu. Papa Simon Kimbangu qui avait éveillé la conscience des abandonnés, des personnes non alignées, mais papa que nous sommes égaux avec l'homme blanc. Et d'ailleurs, l'homme blanc quittera cette terre chez lui. Et nous resterons chez nous pour diriger toutes les aujourd'hui. Et nous voyons l'Afrique entière est dirigée par les Africains. Les peuples africains que nous sommes, dirigés par les Noirs. Aujourd'hui, à la personne de Chilombo, qui est le 5e président
Papa Simon Kimbangu, on est encore au moment colonial que Papa Simon Kimbangu avait pris. Voilà, c'est pourquoi on parle du combat de Papa Simon Kimbangu qui sont montés sur cette colline d'Nkamba. Et nous voyons aussi le militant de politiques qui sont là à l'attente, à l'accueil du chef de l'État, le premier citoyen qu'on arrive pour célébrer ensemble avec le chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani et les fidèles ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Mafalon. On est là comme vous venez de dire internaute, tout ce qui va se passer en ce moment, aujourd'hui, lundi 6. Merci beaucoup Papa Fabien, au monde entier qui nous où pendant que la République demande parce qu'une personne et une ministère tombola lelo yo que le belaite et bandelia mosala ya Tata Simon Kimbangu awa na kamba elu selemi ya sika et sika wapi ya bandaki mosala na yena kobikisa mama Ndumba na kombo ya Kiantondo kasi lelo yo Tata mokonzi ya ekolo na ordonnance na 023/042 ya 30 mars 2023 Oyo et comment qui n'est pas exécuté célébrer un go boye pour na kotosa ko kitsa mitu célébrer un go boye pour na kotosa ko kitsa mitu na pe ko tombola mosala Tata Kimbangu asalaki nini oyo bayike père des indépendants pe ko tombola mosala Tata Kimbangu asalaki nini oyo bayike père des indépendances dans plus de 40 pays africains. De bakolanda biso na kati na nzela ya baetando bakwa kokanga na mokolo toko tombola mosala mokolo toko tombola mosala le côté ali falancé au lobby était Papa Simon Kimbangu mokolo moyo lobby ki sa moto nde mokolo mwango ese basala misala te solo ezalaki kaka elembo azaki na emoto azali na likambo letina yewana Tata siki na emoto azali na likambo letina yewana Tata Simon Kimbangu abandelaki likambo kaka moto oyo azali kobela na motu mitu na biso ezonga na esika na esaka Tata Nzambe te kotalisa ete soki moto mwindo atambo ezali ete moto mwindo atimbana komikanisa ete azali na tina te liboso ya ndeko ne mondele yo moto mwindo azali ikela moko ekele Tata Nzambe lolenge moko mondele azali lolenge moko mondele azali yo moto mwindo okomisalela ya conscience moto mwindo wana okanisa ite mondele nde mwana na Nzambe mondele azali ikolo na ye nzokande Papa Simon Kimbangu yaki kokonscientiser moto mwindo ete ozali na makolo na biso bamindele bakosambelaka Nzambe kala mosala boye mona na kolongolaka maladi oyo ezalaki kati na mutu ya mama Kiantondo ezalaki na mama Kiantondo te kasi moto mwindo nyonso nde ntango abandi mosala mwango ndeko na ye na ntango wana ete mikolo moko ya monde biso tokotikala epai na biso mpona kokonza donc nde esika ewana alobaki ete moto mondele akokoma moto mwindo ezali na kasi na misala moto mwindo alamukaki e senga indépendance elelo oyo ezali mosala oyo Tata Simon Kimbangu asalaki basomba monkwasa basomba ni bimakanisha ko Tata Simon Kimbangu
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni kutopukulu kwamba bwase uyo mumwa wani botuku mwana mwa kucha lelo bantu bose mbasomba ko so mokolongo elongo tina yewana tozali komona bato bayike batondi awa manso masili kobongisama mokonzi mboka azali koya bakimbangisi bakoyamba ye na mindule na esengo pe tokolaka tata pe bamana biso azali kolanda biso ete manso oyo kolobama awa bakolanda yango na nzela ya chaîne YouTube ya Presque Nkamba et pote bakwa kozanga eloko te tokosenga na bango batikala toujours vont leur poste téléviseur pour être bakokolandamanso ndenge écolique. Bien, merci Papa Fabien. En ce moment, si cela ne va pas déranger, n'est-ce pas, le grand public qui nous suit, les internautes entre les mains de la technique du mage de la Presque Nkamba officielle. Ici, n'est-ce pas, des images, nous étions en train de dire tout à l'heure que le Nkamba est envahi en bien, voilà, où les dispositions, tout a été au grand complet. Et dans quelques minutes, le président de la République va recevoir les honneurs dignes de son rang auprès de la fanfare et des autorités de l'Église et sera, n'est-ce pas, accueilli par le chef spirituel. Cela, ça sera l'entrée au Saint-Temple d'Nkamba parce que l'église kimbangiste, à chaque grand événement de l'église, il y a un culte d'action de grâce qui est organisé à l'ordre du jour pour, n'est-ce pas, honorer ce. Aujourd'hui, la cité sainte d'Nkamba, Nkamba qui était, n'est-ce pas, une cette maisonnette. Voilà, avec cette maisonnette, a connu une croissance vraiment. Aujourd'hui, la délocalisation de la République démocratique du Congo est présentement en Nkamba. Parce que vous le savez très bien, si aujourd'hui les présidents. Ça sera fait en Nkamba le 6 avril 2026 où le président de la République va se retrouver au sein de cette grande communauté. Fabien Nazaki Koloba, Nabandeko Bakolanda Biso Mokimbiba, Lelo bariverain ndenge tokoki koloba to pe bandeko na biso bakofandaka awa bazwi n'est-ce pas ngolu wana na nzela ya mosala o tata Kimbangu asalaka uta 21 po ete lelo oyo sur le plan social baza okendo kuta ete bato bakoti mingi anga ya mboka Nkamba ezali ngonga eleko o bango bako profiter ete biloko oyo bilona na bango bayeba ko liquider yango to pe ko teka bakozala kilité ya ko évacua outi na ba centre ville nde ba date ya lelo oyo tata Simon Kimbangu abanda mosala na 1900 village to pe mboka moke na bandako ndako sambo oyo tongamaki na mabele na matiti manga lakaki ete mikoleko ya mboka Nkamba nene bato akouta bisika na bisika bakobanda koya pona kosanjola kombo na nkolo nde lelo oyo to biso 100 ans après 105 ans après biso to vivre ango donc du point de vue social to moni que l'église kimbangiste ezali ko contribuer pour le bien-être social ya population environnante. La population environnante moto asala kabilanga tanto manioko na iko pola na zamba kasi tanga moni ete milulu ya 6 avril ezali kopusana akokende kozwa manioko na asali kwanga aye na zando atie yango bapaya o baye bakosomba balia tango bazali na Nkamba bakosomba bamema esika mabota na bango ezali pona bakende kolia pe biloko mosusu et on a été mouvement ezali les petits commerces fonctionnent
et Batou, Bazali ko vivre soki église qui meto yebiti et loko nini lisu se ko mema angouema wana contribue na développement social population environnante yankamba kakate kasi esi Matondo mingi papa Fabien ba ndeko balandi bino ba bozali kolanda biso na ngonga oyo sima na biso bozali komona bipai na bipai nge ba disposition zali là ne sais pas citoyen ya Yambo ya Ekolo Congo oyo azali koyela biso awa toyebi ete distance oyo kozoka entre cité ville sainte na aéroport esika wapi ba pepe kokitelaka oyo ezali bongo pe moko ya belaka oyo esila kokokana awa na kati ya nkamba Yerusalemi ya sika nde wana tata mokonzi pe poesi ekitaki cortège nde ezali na nzela ezali koya pe kwa kokoma awa ndenge bozali komona oliboso ya ndako ya tata mokonzi ya bule pona koyamba bapa ya banso bakoya tozali pe kosinale na molongo wana ete présence ya ba autorité mingi ba autorité de marque politico administratif tozape na ba confession religieuse tozape ba ndeko na biso ba coutumier ope bango lokola pe bakotika ka pe tata eko mokonzi ya ekolo te pe tata mokonzi ya bule te bango pe bazali awa et to biso ce terre ainsi que toute sa délégation basi oyei ya tata mokonzi ya ekolo papa Fabien lelo oyo tozali kolobela éveil ya conscience pamba te mokolo yango tozali kotala yango pona kotala combat tata kimbangu pe éveil ya conscience ya moto nini oyo koyekola moka na ngonga oyo totelemi yangai kaka moyindo kimbangu si asali par na ye aye atei biso akanga mikutu 30 ans toti komona awa lolenge kani mouvement batelaka nzoto ya tata tanga euta sika wapi yalakaki epai ya mwana na ye ya suka papa dia bongo zongisa ngai mikuwa na ngai ezonga na mboka na ngai pe na botosi papa akokisaki yango biso ezala éveillé asi asali mosala na ye pa biso ba africain potolo baka bakimbangisa te pamba te lelo oyo moki RDC evandi pe ba africain oyo ba na diaspora bango pe bafandi lokola bali kotala mokolo yango oyo tokotombo ina bino Mama Falono Zongela ordonnance signée mokolo oyo tokobanda okanisa combat ya tata pour la conscience éveil à conscience africaine et na mikakata no koyeba conscience kozanga koye kozanga komi sikoyo prise à conscience zali komi koluka komi yeba lokola makoki na maloba na papa elebe ayaki kozongela malekaki na 1990 bakende ko lobela likamatata se mokimbango bazwa ta date moko pona ko ka septembre kei basali mokanda ba Jérémie 29 kuna bazali ko talise azali na makoki ya kopesa bino o kisina biso nzambe na biso nani leader yaki nango kozwa leader na biso ko chene isika na ye et Manso télévision nationale là qui est aussi parmi nous et la RTNC la chaîne nationale est appelée d'être à nos kimbanguistes, nous savons, nous sommes les ambassadeurs, nous dirigerons ces mondes dans pratiquement dans quelques heures dans ce grand Saint-Temple de Nkamba qui a fils de se reléguer. Voilà pourquoi nous vous accompagnons pour nous enrichir, n'est-ce pas, pour nous reconstruire, pour nous ramener, n'est-ce pas, au temps passé, comment c'est et l'impact du 6 avril. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous laisser sur les commentaires qu'est-ce que vous faites, vous, par rapport à cette journée, hein, Papa Fabien. Chers abonnés, chers
Laissez-nous en commentaire, n'hésitez pas à commenter ce que vous faites. Comment observez-vous dans la prière? Parce que nos papas, notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, nos papas ne cessent de nous le dire que pendant le jour de fête, le ciel est grandement ouvert. N'est-ce pas, attendre, recevoir nos lamentations, qu'enfin à leur tour, nous ayons, n'est-ce pas, des résultats excellents. Pas comme cela a été dit par les conseillers directs en charge de l'économie, Papa Mbenza André, le 4 avril. La présentation de cadeaux phares, puisque vous qui êtes sympathisants, qui nous suivez à l'église Kimbangu, c'est comme ça. En train de marcher sur les pieds de la promesse de Papa Simon Kimbangu, c'est de construire Nkamba. Voilà pourquoi sur cette lutte, on lui peut prêter main forte en construisant Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Et à chaque édition, chaque mouvement, parce que chaque événement, chaque date, un mouvement, une association, un service. Pour concrétiser, n'est-ce pas, rendre réel. Nous ne venons pas même réduire. Nous apportons des cadeaux, vu qu'un Nkamba est en construction, un Nkamba moderne. Voilà pourquoi certains viennent avec les outils de travail, certains avec des véhicules pour permettre, n'est-ce pas, à ce grand monde qui viennent en pèlerinage pour permettre à Papa Kimbangu le moyen, donner à Papa Kimbangu les moyens, n'est-ce pas, de déplacer toutes les délégations ou toutes les invités qui viennent à lui, façon de le retourner en bonne et due forme. Je me rappelle, Papa Fabien, du message de Papa Diangenda passé. J'ai oublié la précision de la date où il avait dit « Je suis désolé de vous recevoir, je suis désolé de vous... dans de telles conditions, souffrez. » Mais tango tatako ya Papa Fabien tatango ye lelo aye ali kolalisa nkango nyonso tata mokonzi ya bule oyo baye awa na Yerusalemi ya sika na ba condition ya malamo bakolia malamo bakotambola malamo. Papa Fabien lilo mai tata dialunga tata diangenda alobaki lelo tata ekokokisa yango. Papa Simon Kimbangu kiangani mokokisi na bilaka. Mayenyon soto zalaki komone la pasi lelo oyo azaliko assouplir pasi wana eko kolonga muke muke ye na boye na ya koloba na biso na 2003 na mbanasanda ete maye batata la ka Limo Santo soki bozongi bako binini boye bisawa ete banze Nengo lobiti Papa Diangenda ayambaka bapaya. Oui, c'était en 1986 si je ne m'abuse pas. Ils sont venus de l'Europe. Une délégation venue de l'Europe ayambaki bango ba conditions ezaki réquisités. Souci wana Papa Diangenda présentaki ba exquise. À lobby prochainement accepter uti beaucoup à koyambama bo passer temps na bino séjour na bino na ba condition oyo kasi na mikolo koya et koza so boyité et lelo likambo yango o Papa Diangenda loba tozali komona d'accueil considérable. Ba o bazoya lelo yo bazali ko sepela na cité Sainte Nkamba ndenge zali ko Nteko balandi nangonga oyo bozali ndenge tozali koloba toza toujours na kati ya epai wapi biso na bino tozali Nzembo lelo yo ebongwani esengo ya ngai na yo nani ayebaki papa démarche oyo ya kosenga na bakonzi ya République démocratique du Congo marqué yango uta tata ya n'époque ya tata na tango ya Diangenda ezalaki bongo
ba démarche wana mabongisami wana ezalaki na nzela kasi lokolo na mabongisi na bango kuna na kati ya royaume céleste ndenge bango bakangela likambo na bango ete likambo na likambo ezali na ekeke na yango ekosalema ndenge kaka bango nyonso basila koyokana tango pe papa mokonzi ya ekolo azwaki pe ndingisa yango toyokaki ndenge instruction epesamaki kuna na kati ya deux chambres du parlement tango tata mokonzi ya bule a instruisaki ete kwa kosalema kasi nde yebi mabongisi nyonso na kati ya gouvernement esalemaki na mbala moko te jusqu'à ce que ye moko pe ayakaki étant garant de la nation pe moko ya ba africain oyo azali conscient pe reconnaissant ya combat tata Kimbangu pamba tali mwana mboka ndenge tolobaka de père et de mère tata mokonzi ya ekolo ndenge ba congolais to kobenga papa Félix Antoine Tshisekedi moko mwana mboka ya solo solo nde ayebaki nako décréter yango na ordonnance ya 30 mars ndenge soli kolobela 2023 et lelo oyo esali bongo 3 ans kasi pona kotalisa na baike bakolanda biso batata na ba mama mokolo yango pona papa mokonzi ya ekolo ezali nde mokolo ya yambo mbala ya yambo yango yo pako ya na nkamba pamba te mesana deja koya pamba te yebi ete tata Simon Kimbangu kiangani alia na nkamba tango nyonso ekosepelaka na ye ya koyaka kasi pona kosepela na communauté kimbangiste pe ba africain nyonso pona mokolo yango ezaki décrété lelo ndezali fête na ye ya yambo o lingomba ezali kotombela bongo 105 uta mosala oyo banda na 1921 pele yango papa mokonzi ya ekolo aye na biso elongo ndenge kati ya temple ndenge baso toyebi programme ndenge zaleli na sima na bobimi na biso bobimi na bango elongo na tata mokonzi ya bule na kati ya résidence ekokota bongo na kamba ndete koyoka nini oyo tata mokonzi ya ekolo amemeli ba africain nyonso kasi awa na kati ya ngomba esantu oyo ezali bongo berceau du kimbangisme wapi epai papa Simon Kimbangu abandaki mosala na ye ndepe ndenge tomesana tango nyonso koyoka oracle tata molimo santu na 105 oyo nini oyo papa abombeli biso pona 105 ya mosala na ye kuna na technique tokosenga n'est-ce pas na papa Makanda wazali bongo na sima ya caméra elongo na Montréal papa Lando Afonso Bino Banso bozali bongo kosala ete bilili ya lelo eleka na kitoko tokozanga te ko pesa bango merci tomoni pe kuna papa Solo Lungu bango nyonso bazali na prise de vie papa Eden azali n'est-ce pas bango ouais voilà papa Merdi Matondo azali nyonso wana azali kosalema na mbokambami ya directeur national papa Kamfani Wazali katikati na biso pe le grand directeur technique ne ba fotokanga bambi wana pona kopesa tata Kimbangu maboko ete milulumena mekoko koleka na ndenge bozali komonela yango tolobi tango yo zuli baku ya koyamba biso na bandako kobomba sango opona yo mokote moni na kati ya Presqu'île Kamba kota partager yango na communauté africaine d'abord nyonso bayeba nini ezali koleka kuna na ngomba esantu longwa wana o partager yango na mokili mobimba na bayebanso oyo bakozwa pamba te likambo yo soki pai na yo ekobota mbuma te epai yo kotinda ekobota mbuma pe moko ya banzela ekosauver de vie ta mosusu conscience africaine lelo ekosaleba na communauté africaine mobimba basosola mosala ya tata Kimbangu nini ye alingi mpona biso epi susi na ye ezali wapi emema biso na ngonga oyo tata Simon Kimbangu kiangani oyo azali bomokokisa bilaka aye katikati na biso papa Fabien tozongisela bino elobeli pamba te tolingi tozongisa antenne po ete bayike bakoka kobénéficier na ba disposition pe na ambiance ya agrémentation ya faki ndenge tozali kozela bongo tata mokonzi ya ekolo mama Falon lolengo lobi yango tokozongela bandeko na biso na ngonga eleko ete ba ndeko na biso ba cameraman ba kozwa pe ya bisika bato bazwamani lolenge tozali kozela tata mokonzi ya ekolo oyo azali koya tozali ko rappeler ningo lobi yango ete depuis 2023 2021 tata mokonzi ya ekolo asengaka na les deux présidents le président des deux chambres je dis ete bakende kovanda batala lolenge nini d'être koma chemin férié kasi 2021 ti 2020
ndeye moko azwaki meko ya ko signer ordonnance présidentielle pour être likambango oya lakaka na 2021 et salema na 2023 nde yambamaki na esengo penza lelo toksi mibu misato kasi ndenge olobi yango ete uta papa dangenda ba papa esalema awa esalema kate nde papa dangenda alobaki ete alobaki ko salema elombe moko akoya ya mwana mboka mwana Congo elombe moko mwana Congo akoya akozwa meko décision sursaut et ako signer mokanda pe ko salema kaka tata Simon Kimbangu bakokanisa yele pona mboka mobimba tozali kozongisa matondi na ba technicien o bazali ko bundana bazali ko se déployer ete bilili ekoka kokena lenge sengeli tokozongisa nano antenne na régie et soki tozongisa antenne na régie te mais régie aye babongo ko tambusa ba caméra et pas wapi talisa lo lenge nini bato na bato bazali ya kovanda la tata mokonzi ya ekolo mama falon toliki ete bisika mosusu Matondo mingi ndenge ka papa Fabien Bosiliko juste après. Mais comprenez, c'est historique car la Belgique, les pays plutôt métropolitains, les pays qui nous a colonisés. Journalistes, nous sommes les historiens du passé, du présent et du futur. Nous voulons vous signaler que grâce à cette Mobutu avait donné tout un avion à célébrer cette reconnaissance de l'église Kimbanguiste en Belgique. Les Kimbanguistes de cette année, une liste plutôt collective. Pour dire que a fait un bon chemin. Après la Belgique, l'église s'est installée joyeusement. Le président Mobutu avait encore accordé l'avion pour que son éminence d'y aller pour célébrer la présence de l'église Kimbanguiste dans les pays du lointain. Remarquez la grande fanfare kimbanguiste qui fait la fierté. Le président Kabila, quand il est allé en France, il a été fanfare kimbanguiste à l'aéroport Charles de Gaulle. Et il continue à faire du chemin. Nous déjà, l'aéroport là-bas est en train de vivre après le combat. Aujourd'hui également, Papa Kalenzo, veuillez conclure et nous sommes en direct avec l'aéroport. c'est un combat dans le Congo. Nous avons nos correspondants qui sont au niveau de la déjà les préparatifs pour l'arrivée du chef de l'État. C'est donc communiqué, pour des dispositions pratiques du et nous prenons bien disposition, nous attendons les consignes. Si par eux, pour que les dispositions pratiques soient déjà prises pour observer, il arrive, il trouve que les gens ne sont pas dehors et que nous ne réservons pas un accueil, ça risque d'être décevant. Essayer de protocole sur place pour qu'il nous signale, pour qu'on alerte tout. De plus chaleureux, Papa Gilles de Fou. Toi, ce que tu l'as tatoué. Le tour magnifique passé.